glorifier notre Père Céleste? Est-ce que modèle tozo vivre? Est-ce que ça modèle ya bato baebike bazo zela un jour nkolo akozonga bakozala na esika moko? Est-ce que modèle tozo vivre? Est-ce que ça modèle vraiment bato yo bazo yebake baza pona ko présenter bonne nouvelle? Amashi alobi na biso na Matthieu 5, 13 à 16, azoloba que vous êtes le sel de la terre. Abi, vous êtes la lumière du monde. Osomona, bien aimé, surtout encore na ba domaine tel que politique, les affaires et dans les domaines ecclésiastiques, na ba domaine tel que politique. Ezana bana na nzambe mingi toza na kati ya ba domaine wana, donc tozo vivre comme bato nyonso. Ata tokopesa peut-être ba raison. Eza pe mabete mo na nzamba za la politique, mabete bien sûr, mais tokopesa ba raison ba Daniel, mais faut totala ba Daniel ba tambola kindenge na kati ya administration ya royaume ya Babylone, ba Joseph bazala kindenge nini? Est-ce que biso pelelo na otozo sala tant tozo ba que non, je suis chrétien, naza mwana nzambe boy na boye, naza député, naza sénateur, naza président, naza ministre, naza militaire boy na boy, na mwana nzambe? Est-ce que manière nazo travailler na poste nazali na place ozali, est-ce que zo glorifier pe Seigneur? Et ont glorifié par notre Père Céleste. Na ba domaine tel que na les affaires, na ba faire. Est-ce que na ba domaine, na monde ya ba faire, biso tant que le Fils et le Fils du royaume. Est-ce que sincérité zali, honnêteté zali, pe na domaine ya ba faire, pe na katia, domaine ecclésiastique, tant que tozoloba ke tozabana na nzambe, tozoloba unité ya corps, tozoloba plateforme tout ça. Est-ce que na ba plateforme na biso wana? Est-ce que Hamashi ande azozala glorifié? Bien-aimé, okomona tango mosusu ba plateforme comme ba plateforme ya ba haine, ba plateforme comme ba plateforme ya ba ranking, même na ba réseaux sociaux, na ba TV, tout ça. Oh bien-aimé, ezana makambo wana ezopesa soni na royaume na biso, ezopesa soni na notre Père Céleste. Si réellement oza mwana ya Elohim, oza mwana le véritable Dieu, oza serviteur ya Hamashia, il faut y bandeko nanga que Hamashia revient bientôt. Jésus-Christ azozonga, mais vi o nazanango, makambo nazo sala, makambo tozo sala. Est-ce que ezo sepelisa notre Père Céleste? Ezo sepelisa notre Père Céleste. Tango mosusu, to komi ko défendre makambo, to koki jamais ko défendre yango. Tozo défendre yango, makambo tozo défendre, ezape na fondement moko te na kati ya doctrine ya Hamashia. Ezape na fondement moko te na kati ya enseignement notre Père Céleste. Na kati ya fondement des apôtres et des prophètes, na kambo tozo défendre, eza na fondement moko te. Onde konangai. Eza malamu mingi tozala bato bazo demeurer na vérité. Bato bazo persévérer na vérité. Bato bazo croire na enseignement ya Hamashia. Yebango croire ou ne pas croire. Débat ezate, discussion ezate. Ezali kambo nazo croire, ezali kambo zo croire. Yeba que Jésus-Christ, Yehoshua Hamashia revient bientôt. Dekonanga moko na biso amizonga no na kati. Zala na face na conscience na yo. Manière ozo marcher, manière ozo travailler. Oza na domaine politique, na domaine na monde ba faire. O na kati vraiment na kati église tout ça. Talanan. Est-ce que makambo oyo ezo glorifier mon Père Céleste? Tango tozo vanda, tozo la batu makita, tozo kana bato tout ça, tozo lobana ba n'importe quoi partout tozali, to même na ba réseaux sociaux même na ba TV, na ba radio tout ça. Est-ce que makambo tozo sala ezo pesa notre Père Céleste lokumo? Bien-aimé, tozo bossa na identité na biso, tozo bossa na identité na biso, tozo bossa na nature na biso, tozo bossa na vocation na biso, tozo bossa na vocation na biso, tozo bossa na mission na biso, tozo bossa na destinée na biso. Ndeko na ngai, moment oyo eza moment ya ba futilité te. Eza moment oyo ebongi ke bonzambe o naza na yango, bonzambe oza nango, bonzambe toza nango ezala manifeste pour la gloire de Dieu.
baba yetu anakuya hapa, Papa Israel, Mungu ambariki sana kwa kazi yote anafanya. Bandugu wenye biko mbali wenye walisaidia baba yetu hapa. Tunaweza bazana musika au basunga kingai. Tunasema Mungu awabariki sana. Akombo la pebino mingi. Tura ya kwanza baba yetu alikuwa tulikuwa tunakula bugali na mai. Mkolo papa, mkolo na yaki mbala liboso. Hatukuwa na uwezo, hatukuwa tunaweza kuuza hata hii mnofu ya nyama hii. Lakini papa anatuhusia, tunasema Mungu ambariki sana. Leo anatuhusia sombe. Mungu ambariki sana, bariki na watu wote wabiko na msaidia. Leo anatuhusia, anatuletea bugali. Mungu ambariki sana kote kwenye iko napita, watu wabiko bulade, wabiko mbali. Mungu awabariki kazi yenye Mungu mnafanya kusaidia baba yetu hapa. Baba yetu ni mtu wa huruma sana, anatusaidia, anasaidia watoto mayatima wenyewe walioachiwa kuvita. Mungu ambariki sana, haiko na lala ndizi yake anaitumaka huku. Basi Mungu ambariki kwa kazi yote ambayo kunafanya. Ametuletea makiti, ona watoto wanaikala leo na sura mzuri. Banakulia kumeza, batapata manguo, wamepata mchele, wanapata bunga. Leo hii tunakuwa na makopo ya mpya, masani hii tulikuwa nakulia kwa masani moya ya kutoboka. Kama wanatia chakula inapika chini nazama chini. Papa, Mungu akubariki sana kwa hii kazi ambayo unafanya. Mungu abariki na watu yote ya kanisa yako bebe unakusaidia. Mungu abariki watu wote wenye wako mbali na karibu, wote wenye wako nakunga mkono kwa hii kazi. Haikuwa fasile. Si atungeweza tukujua kama siku moja tutakulia kwa meza hivi? Hapana. Tukujua kama siku moja tutapataka balo ya mango watoto wavale mchele, lakini Mungu wa mbinguni ile nyo natendea Papa Israel. Mungu uendelee kumbariki usiku kama mchana. Sana. Shalom peuple ya Adonai Elohim, shalom, shalom na ba place nyonso bozali, bozolanda bongo prédication na nzela ya chaîne YouTube EHP Media, tika que la paix d'Elohim notre Seigneur ezala vraiment partage na biso encore na moment oyo pour la gloire de Dieu notre Père Céleste. Bozolanda mungongo ya apôtre Kunda Wakunda, tozana point moko tozolobela ya importance ya makasi ezo concerne vraiment le fils et fille du Rome céleste. Tozolobela sur croire ou ne pas croire, Yehoshua revient bientôt. Croire ou ne pas croire, Jésus-Christ le ressuscité revient bientôt. Tozana Apocalypse chapitre 22 verset 7. Apocalypse chapitre 22 verset 7, makomi lobi boy, Hamashia emoko azoloba. Et voici je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Bien-aimé, awa Hamashia emoko azoloba que voici je viens bientôt. Mon frère, ma sœur, croire ou ne pas croire, batuba ndima, toba ndima te, batuba boya, toba boya te, Jésus revient bientôt. Yehoshua Hamashia revient bientôt. Ezali maloba o moto mosusu aloba kite, ye moko nde aloba ki yango. Na Apocalypse toujours na chapitre 3, na verset 11. Na Apocalypse chapitre 3 verset 11, alobi lisusu boye, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alobi ke etikali mokenaya, bo simba makasi bomengo oyo bozali na yango, po bolonga pe moto moko te akoyesa bino. Simba eloko oyo zwi, ke moto moko te abotola. Bien-aimé dans le Seigneur, soki otali na Luc chapitre 18 verset nango 8, okomona Jésus-Christ azoloba ke quand le Fils de l'homme viendra, aokuta kondima na mokili. Bien-aimé, foi ozanango siko eza foi ya ndenge nini? Ozana kondima ndenge nini par rapport ya ndenge mokili ezokende, par rapport ya makambo yosalama na mokili, foi ozana yango eza foi ya modèle nini? Ebongi oyebake notre Seigneur Jésus-Christ, le crucifié et le ressuscité du troisième jour revient bientôt. D'ailleurs, Sokotali, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, azoloba na biso ke la nuit est avancée, les jours approchent. Seigneur Jésus alobi na biso que si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, ma sœur, eloko eko simba yo makasu natan otozana yango. Ezala ozana États-Unis, ozana Asie, ozana Europe na Océanie, partout esika bozali, ndeko nanga, eloko eko simba biso makasi natan otozana yango, c'est la parole. Abi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la parole de la vérité. C'est la vérité. Parce que c'est la vérité qui sanctifie, c'est la vérité qui purifie. Et la vérité n'est ebikisaka. C'est pourquoi il faut comprendre que l'ennemi diable Satan a continué toujours à combattre la vérité. Et l'autre ennemi diable a continué à combattre toujours la vérité. Nenga ebaka na combattre la vérité na Eden, na epa ya Eve, nenga kwa isaka bakngo, ti lelo ennemi diable musala niza ko combattre vérité. Bien aimé, vérité vous la combattre comment? Mais na kwa biselo komoko, quelle que soit la vérité koko la combattre, mais mutumoko ta otika lolonga vérité. Parce que la vérité est éternelle. Vérité azalaka avant la création du monde. La vérité Eza Yemoko, c'est la personne de Yehoshua Hamashia, le crucifié, le ressuscité. Bien-aimé, yango nazo yebisa na kati ya moment de konanga, partout esika ozali, na kati ya tep nabiso o ya croire ou ne pas croire, Yehoshua revient. Objectif poursuivi nabiso ezanini. Objectif poursuivi nabiso ezake, la vie des fils et filles du royaume céleste en ces derniers temps. Eza la vie de fils et filles du royaume céleste en ces derniers temps. Bomo ya bana na Nzambe, ya bana ya Elohim, ya bana ya Adonai, ya peuple ya Hamashia en ces derniers temps. Na batango ya suka oyo. Ebongi bomo na biso ezala ndenge nini. Ebongi vi na biso ezala ndenge nini. Bien aimé okomona ke le fils et le fille du royaume céleste mingi tokomi ko vivre na ba distraction makasi. O ezoko a triste Saint-Esprit. Na zebisa vraiment soki oza conscient to comprendre makambo oyo. Tokomi ko vivre na ba distraction moko makasi oyo ezoko a triste Saint-Esprit. Or, ba écriture ezoloba na biso ke n'attristez pas le Saint-Esprit. Tokomi ko vivre comme tout le monde. Tokomi ko vivre lokola bato nyoso. Or que na Ephésiens na chapitre 4 verset 17. Ephésiens chapitre 4 verset 17 et komami boye. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Awa l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, a adressé à mon centre, a adressé à mon juste, a adressé à mon peuple de Dieu, que dans le Seigneur, toko qui jamais ko vivre loko la bateau ba ebinzambete. Bien aimé, bateau ba ebinzambete bazana modèle ba baka ko vivre. Bateau ba ebinzambete bazana modèle ba sala kamakambo na bango na société, na famille, na ba domaine nyonso, na ba domaine nyonso. Tala nenge ozo vivre, na tala nenge nazo vivre, to tala nenge tozo vivre, est-ce que modèle tozo vivre, est-ce que zo glorifier notre Seigneur, est-ce que zo glorifier notre Père Céleste, est-ce que modèle tozo vivre, est-ce que za modèle ya bato ba ebike, bazo zela un jour nkolo akozonga bakozala na si cap moko, est-ce que modèle tozo vivre, est-ce que za modèle vraiment bato yo, bazo yebake, bazapo na ko présenter bonne nouvelle. Amashia lobi nabiso na Matthieu 5, 13 à 16, que vous êtes le sel de la terre, abi vous êtes la lumière du monde. Osomona, bien aimé, surtout encore na ba domaine tel que politique, les affaires et dans les domaines ecclésiastiques, na ba domaine tel que politique. Ezana bana na zame mingi tozana kati ya ba domaine wana, donc tozo vivre comme bato nyonso. Ata tokopesa peut-être ba raison. Ezape mabete moi na zamba za la politique, mabete bien sûr mais tokopesa ba raison ba Daniel, mais faut totala ba Daniel ba tambola kinenge na kati administration ya royaume ya Babylone.
ba Joseph bazalaki ndenge nini? Est-ce que biso pelelo na otozo sala tant tozo ba que non je suis chrétien, naza mwana nzambe, boy na boye, naza député, naza sénateur, naza président, naza ministre, naza militaire, boy na boy, na mwana nzambe? Est-ce que manière nazo travailler, na poste nazali, na place ozali, est-ce que zo glorifier pe Seigneur? Et ont glorifié par notre Père Céleste. Na ba domaine tel que na les affaires na ba faire. Est-ce que na ba domaine na monde ya ba faire biso tant que le fils et le fils du royaume. Est-ce que sincérité zali, honnêteté zali pe na domaine ya ba faire, pe na katia domaine ecclésiastique, tant que tozoloba ke tozabana na nzambe, tozoloba unité ya corps, tozoloba plateforme et tout ça. Est-ce que na ba plateforme na biso wana? Est-ce que Hamashi ande azozala glorifié? Bien-aimé, au komona tango mosusu, ba plateforme comme ba plateforme ya ba haine, ba plateforme comme ba plateforme ya ba ranking, même na ba réseaux sociaux, na ba TV, tout ça, oh bien-aimé, ezana makambo wana, ezopesa soni na royaume na biso, ezopesa soni na notre Père Céleste. Si réellement, oza mwana ya Elohim, oza mwana le véritable Dieu, oza serviteur ya Hamashia, il faut y bandeko nanga que Hamashia revient bientôt. Jésus-Christ azozonga, mais vi o nazanango, makambo nazo sala, makambo tozo sala, est-ce que ezo sepelisa notre Père Céleste? Ezosepelisa notre Père Céleste. Tango mosusu, to komi ko défendre makambo, to koki jamais ko défendre yango. Tozo défendre yango, makambo tozo défendre, ezape na fondement moko te na kati ya doctrine ya Hamashia. Ezape na fondement moko te na kati ya enseignement notre Père Céleste. Na kati ya fondement des apôtres et des prophètes, na kambo tozo défendre, eza na fondement moko te. Onde konangai. Eza malamu mingi tozala bato bazo demeurer na vérité, bato bazo persévérer na vérité, bato bazo croire na enseignement ya Hamashia. Yebango croire ou ne pas croire, débat ezate, discussion ezate, ezali kambo nazo croire, ezali kambo zo croire, yeba que Jésus-Christ Yehoshua Hamashia revient bientôt. De konanga moko na biso amizonga no na kati. Zala na face na conscience na yo. Manière ozo marcher, manière ozo travailler. Oza na domaine politique, na domaine na monde d'affaires. O na kati vraiment na kati église tout ça. Talanan. Est-ce que makambo oyo ezo glorifier mon Père Céleste? Tango tozo vanda, tozo la batu makita, tozo kana bato tout ça, tozo lobana ba n'importe quoi partout tozali, to même na ba réseaux sociaux même na ba TV, na ba radio tout ça. Est-ce que makambo tozo sala ezo pesa notre Père Céleste lokumu? Bien-aimé, tozo bossa na identité na biso, tozo bossa na identité na biso, tozo bossa na nature na biso, tozo bossa na vocation na biso, tozo bossa na vocation na biso, tozo bossa na mission na biso, tozo bossa na destinée na biso. Ndeko na ngai, moment oyo eza moment ya ba futilité te. Eza moment oyo ebongi ke bonzambe o naza na yango, bonzambe oza nango, bonzambe toza nango ezala manifeste pour la gloire de Dieu. Et ça la manifeste pour la gloire de Dieu parce que notre Seigneur, Jésus-Christ, yemoko alobi ke je viens bientôt. Azozonga. C'est pourquoi il est déjà temps de se réveiller. Il est déjà temps de se réveiller. To vivre loko là-bas insensété. Il a déjà temps ya kolamoka. To vivre loko là-bas insensété bandeko. Tovre lokola ba zobate bandeko na ngai. Ba Bible tozo simba ezala teka ba document mo to simbaka, to kenango n'église, to simbaka, tozo tanga, tozo teya kaka batu, pona ba yoka biso toza ba vrai prédicateur, toza ba vrai enseignant, to ba nzamba solo non, eza bongo te.
connaissance ya solo eza ememaka bato na intimité na communion na Seigneur ebongi to vivre maloba na Nzambe o tozotanga tozokoyoka parce que Seigneur Jésus-Christ alobi moto nyonso azoka maloba na ngai pe azo mettre yango en pratique sera semblable lokola moto amayolo atonginda kona likolo ya libanga. Croire ou ne pas croire, Yehoshua revient bientôt. Croire ou ne pas croire, Jésus-Christ revient bientôt. Pour objectif poursuivi d'Abstolobie Zali, la vie de fils et filles du royaume céleste en ces derniers temps. Bommo inabiso na batango oyasuka. Et bonge zala bommo yandengenin. Yango na osengo vraiment, o s'abonner na chaîne YouTube oya EHP Media. Pour bénéficier vraiment na ba mateya ou eza vraiment pour na perfectionnement ou eza vraiment pour na édification pour na gloire à Dieu notre Père céleste. Tozokoba vraiment na thème na biso croire ou ne pas croire. Yehoshua revient bientôt. Jésus-Christ le ressuscité revient bientôt. Tozokoba na yango. Peut-être que vous avez une question vraiment que hésitez te so koza na question numéro na biso téléphone ezali plus 243 99 19 14 162 plus 243 99 19 14 162 ezap même numéro na biso pe ya WhatsApp donc tinda question na yo toko ya no lango vraiment na lumière à fondement des apôtres des prophètes na révélation parole par rapport ya tant autozak nango ko bosanate croire ou ne pas croire Yehoshua revient ko bosanate ne konanga tango zola la pe ozola muka ozo sala makap monyoso yebaka yango. Yebak objectif nabiso tozolobela objectif poursuivi nabiso ezali la vie de fils et filles du royaume céleste en ces derniers temps. Si réellement Hamash yaza Adonai na yo, aza Seigneur na yo, affaire ezo concerné yo, makambo tozolobo ezo concerné yo. Vraiment que la paix de Dieu notre Père céleste elle a vraiment partagé nabino, Saint-Esprit vraiment à soutenir biso, à consolider biso, à pesa biso vraiment makasi pour na vocation na biso, pour na mission tozak nango vraiment et comme matina suka pour na gloire à notre Père.